Pendant le point oyo. Le kola basala nzambi bakomaka ke walata Jésus na njoto. Batambola na Jésus. Nyonso to akomo préférer ala la ni l'église qu'elle a nanda kuna mwasi na. Bo siko lelo te lobi to kuti mwasi ana na mobali mususu opeka condamner na. Malili ya tozonga na ngonde semaine prochaine odo ya yango to lobela siko to se baser toujours na ba pasteur parce que basi na bo ba na njoto pe lokola biso bato yo. To ateke no loko bali okomi loko mise to bien aux amis en part au pasteur makamso ko sate mais oh ya mbetu papa aza mwasi na yo yango pourquoi ba divorce salama mobala kenda ka église atika mwasi ka bo mwasi pa bi non na ko kaste na malilo yo magenge genga ya pe moko ba sija makasi moko sija makasi yo to lobela mbala sima bande bote le ba question na bino par rapport à ce sujet, il y a des pasteurs. Les pasteurs mingi, comment trop spirituel. Comme un betou, babosana. Et comme oh, rabaraba. Chez moi, ça signifie oh, on a concentré. On a prié. Il y a 5 jours, il y a 25 jours. Mais on a 5 bana déjà. On a 5 bana. Banana. Ça n'a ni caraba. Je dis maman bana yaka. Car non non. Mbote papa. Mbote falon kadima balobi mwana mwasi oyo aza kosala vraiment mosala ne kitoko mbote na bino nyonso to balandi ya masolo love yango lelo ekopesama kaka na falon ni moko te aza accompagné na ngai ndeko na bino mpe makosa excellence toye mpona tosolola mpe te masolo ndenge ezalaka kaka boyebi eza nde lisolo ya monde ya bolingo tous en sont spécialistes mais tout les ko sungana ko se compléter quand même na makambo bongo te falon eza bongo bandeko o boko découvrir lelo etali biso na bino masolo o ya bolingo eza ya bana te eza ya mikolo masolo na biso ya bolingo na journal lelo tozali na premier point na biso totiaki ezali koma ya kolala na mbetu na mobali na ye yango tozotuna papa na biso pona ye ala kande na mwasi na position o ye aza mobali alingaka no asala ngo e pa mwasi na to mwasi na akokaka ngote papa na ngai zo maloba. Merci Falon Kadima moni makamambetu eza makamoko lelo e créer ba problème ebele ba couple ebele lelo soki ezali ya kokufa ezali ya kopanzana ezali c'est parce que aspect ya mbetu makama bolingo ba tsaka na kana ngote or que bolingo ndenge eza boye bandeko to se complétaka to sunganaka mutaleki muninga azate mais ezaka ba expérience nde o to ko zoa de part et d'autre ne ça ko permettre que toyo kaka biso pe ba oyo tuzipe matami ya koyoka pe bandeko misusu toyoki pe bandeko misusu mingi na ba conseil na bango pe to appliquer pe to mona pe ba résultat ya malamu ya ngope lelo pe to ndimi pe to partager pe na bino moi ba makambango en tout cas na otali ba position ya mbetu bandeko na kosa bino te eza makambo Falon Kadima makambo tali ba position ya mbetu eza moko ya ba raison oyo mabala mingi ekufeli pe mabala mingi ebongeli mengai na ba position oyo to tangi oyo to yekoli eza ebele lokola ba position oyo na teli bino oyo cameraman ateli bino oyo tala ba position oyo eza ebele parce que na kati ya ba position oyo nyonso tu oyo remona oyo yo sepela na position nini ponga pena na ba position oyo ngana lingaka Kadima ngana ba position oyo ngana lingaka donc na biso yo nga ba position nini position oyo moko ebolingaka eza pe secret ya biso moko secret nini secret le bana ko ba secret nini kambo za loisir seka pour ça sur la love eza kambo kanda te pour sepela na occasion o epesa meli bino pona émission na biso bo pesa ngwelengi bo s'abonner na numéro oyo na nini na adresse oyo Zoom Congo Plus Zoom Congo Plus TV na masolo ya love o bolinga bo découvrir
na mosali na bino Falon Kadima toyelaka bino ya ebele te me ya moke kaka po essentiel nde tolinga tozwa mpe topesa mayele na baoyo nono bazwi mayele yango te stratégie ya bolingo yoloba nanu mama baposo nini yo na mbetu ba comprendre parce que avec babona ndeti ngai naza pa ko étiquer mas naza ko étiquer mas ils appellent comme ça n'était ngape na loba ngape na loba oui ngai mo ko fala dans exemple yo ne ko le musa dans ça non eza loisir faut sepela moni ezala ta to koma na mbetu mama titre na ngai ki cameraman na tika ngona musala et que journaliste na tika ngona musala parce que comme de likambo tali mbetu na likambo tali mbetu mama na kosa bino te nga moko naza victime te naza na kati ya masolo wana na memele bino masolo ya love na linga love makasi pe po o linga love makasi faut kotisa na kati ya ba sentiment wana po nga na kelo po to solo na linga leza na français te il faut to benge loko na kombo na ngo po mutu ayeba ke no aoloba boy nga penza na mbetu mobali na linga kasi banga na ndenge like ya lali na ye ngamo kona so papa lundi yoko se loko te lundi ngamo na osala nyonso na ba oui nga na senga kango est-ce que moi c'est donc akope kosi ba pe mobile na donc abali na ibali tisuka yemoko oui ezala rapé ezali na basi baza na efficacité eza moi so asali trop te po baso asala trop ne ba koma trop cassé po nga na za makana bolingo na sala ngo penya trop te mais moi que non na za moi bandurance na ngeza na nga nga soki okatani nga no banda mobala bandi akatani na ye après nga zu relève po na minute na ko motiver mobali faut ko motiver kai ko nga te ko tike kaka assez déflé kama makamoko bo avec le quoi ka penser na kota mba moko te to bandi étape par étape pour kosimba moi si partout et dans autorisé na mobile na ye pour voir si nous sommes na sima kosimba ko tote kosimba boete point oza moi si oza kitoko oza naza kitoko mobile nga bike non na linga moi si nga na lokuta mabe a kitoko mais na mbeto sala keloko te musala mbeto nde tombola moi si oyeba ngote est-ce que moi si pe na mbeto pe Falon akope ko tika pe mobile na ye arosala ba mouvement ye alalika ndenge wana papa nanga wana ezali somo ya pasi pe ya mawa pe victime moko azolanda biso ayebi likambo pe komela ye papa ninga azala lokwa mesana na ekake no oya mibali misusu avant babala biso ete bato leki bandile belé to bango pe leki bandile belé to lekani bandela mais to yebi otomaka to yebi to otomaka pete en mobali misusu ndazana ayebi kende moni mwasi nanga ndazana to fana na ndako abetaka lisola mwasi mususu abete so na ndinga mabete po yene ba mibali na ndinga mabete soki mwasi ndo betaka ya ye eko mabe ya ko beto na dana mwasi na moko boy mwasi ndinga no sala ngai na no selo te aw sala bongo ta zo loba no parce que aw te yo déjà auto déjà ba ke non nga pesa sa nini na sela mobile nga ndenge mwasi na salaki benga tuna sasa kona leka oya salaki yamuna mibali ba kuma emo ba beteli solo mobile nga alingana sale be ngana ko kanguti alingana simbi punoko simba ete ngana sisi noko sisi parce que na sala ngona muti est-ce que ezala pe malamu ko beta masolo ya mbetu na ba camarade ena mo si chata po ena mo ba si je so ko beta no to benga loisir to mona on pe la bande ko mingi mon babandi boye moi stand bali boye bazo beta ma solo love na ba donc moi si avec na ba ninga ne boye ba beta ma solo ngamo na za victime nanga za victime parce que pour des prudente ni za kama mbali utaka li solo ke moi si nanga sala ngamo mon camarade ni moi zana sepela na ete ne ta beta nga pe fana découvrir kaka o camarade nga ayoka vraiment sikoyo pona nga muku nga binono ko sala ngoti nesi mbanga papa etala botala a regretter ka kwani ayike no soki akana zina kabiye to akabi ngai ayeba ke na ozonga lisute parce que moi na linga kambala moko sona lingi na linga mbala moko pona bi nyoso na nga po mbele nga so posa nga ezala wapi sona ka mama na zoya songa mbele nga binga mama na sona nga mo de miyebi attendez là ça me déranger la journée mi chérie ni on doit préparer un moral mais est-ce que tu as chérie de mangana lelo a préparer un moral ndenge nini kuna mais non ka posa no abati ka posa bo donc il posa no makasi na comprendre donc mobile no mo azobombela ko epso clair que il faut le tout coucher
déjà pour akodora que non non pour ça na o eza mabete ça ndenda batu peut-être na msala yomo na ba code douane tant on le babon na bien pourquoi na ba bien parce que tant on a la fandi na mobile na étudier mobile na bien A à Z mobile na soka siliki na kitchen na biso basel ki chassa to commence mobile a siliki asikala sangani kayende mobile asingani ngamba to ba bébé et puis na mobile a bébé amela no libena oh oui oui pour libérer on libérer oh c'est bébé ya mwana botité un moment pour tana boti ndenge pardon ndenge no il solo ya mobile mobo akufaki likolo ya komela libéra moi c'est-à-dire ezalaki ndenge nini papa donc baboti mwana bango ya liboso alaki na moi ba 5 ans na ba 5 ans ba ko bakisa deuxième mwana sikoyo mwana ya liboso esali zuwa ndeni likaka sikoyo papa abakiseni ngai leki na butwana njoni mwana 5 ans kenda zosoki poison so ebela ki wapi azui poison ati na mutu ya mabele ya mama posoki leki na meli akufa webi esala kokama bandeko tokamwe ole mwana kufa papa nda kufa c'est que na butwana papa nde akinele komela mababela bana iye papa agomela donc bamela rapango te na problème te libérer les moi si ya mobali pardon ya mwana ya moment donné moi basi moi aboti bo mobali comme exiger moi mwana femme ya biberon oh ouais vrai il faut me biberon pourquoi le va bon et moi yebi yesolo kofi ayemba otoki musika te kofi mo kwa yemba on le week non libérer la maman na 12 heures ya bébé mais na poko ya papa est-ce que quoi ça à cause de bandeko to seng na bino bo s'abonner na chaîne na bino oyo bo s'abonner vraiment massivement parce que ba sujet eza ebele au falon kadima oyo à côté na makamne tala à côté na makamne po yo bibino mo boy bito partager kaka mais bo s'abonner s'il vous plaît sur bolingi vraiment bon na biso à temps réel bo s'abonner na chaîne na bino Zoom Congo Plus TV na émission na bino oyo Masola Love et puis ça mana yo falon kadima andi to ko solo nyoso to sans tabou ezama solo to ko partager na bino mo divertissement pesali ba conseil ezali ba analyse pesali mama falon olobité jusque là na pesa ba position te ba position ni esala kabino bien basi na mbetu ba position wani bon nanga na biso mebali na ebité ceux qui tous à la peine exigence ya ba position à moins que bandeko ndenge ba kolandana bokomela pe biso que mebali pe ba na position mais ne bi ba position mingi ça important pour na ba basi pour na ngai non nga kute kyo na banala na mbetlo kwa mwa kada non lingana na bonté ponga ni naza pono kapé bien na nga ba poser bien sur lingana nga ya hotelema ninga sima ya sima pe to lobela ngo makasi to lobela ngo parce que eza toza na forme ni na ko bango na fona lo bango eza na liboso la sima eza masoko siko basi mi soutenir pas la sima oui bakota na nice kuna na sima batumi bakota presque eza mbali mutuso kute naye alala ni mwasi na CS nete alala mwasi na nice et puis non ndinga zangaka place wana siko pona ngai na mona ngo eza mabe eza biblique te lokuta mabenza mbayoka eza mabe makasi mabe na neni mabe so connaissons parce que eza quoi ni po basala sexe o pona okota basala pona simate basala libolo pona okota oui pona okota basala comment basala nice na simate parce que basa nice eza na rôle ngo jouaka eza te que non mobile po oza nga na pede te na mwasi po pede ndo ko tena nice ko nga mwasi bo ko ngo tena sipani presque na contre le quoi wana po eza wana pa pede pede ndi aza normal au salango asa au salango mais po na biso aza mwana mwasi jamais mais ils ont la base oui mais c'est comme si pe jamoko ya ba na oki on peut mingi na bande ko basi bande ko basi mingi baba ke non ko sale rapport sexuel na nice kuna
et créer ba hémorroïde ba kota libumu mwana moi c'est ami ko bima mo pépé makasi kokonda kaka pamba boyo konda kaka mais ebite ke mais loko sala ki na butu ay si mana biso mayo ba kubwaka na kati ko na Nice kuna na masoko so ba mayana ekikende wapi wana vimisa moi c'est la sala peta ya moi si mais yo mona te soki PD penza la PD azonga kuma mwana sima ya solo oui mona libumu vimbi wana les la place ekende te etanga mapona ete ya tanga mapo bimisa ngo jamais a encaissé te il faut bimisa siko mobali ndia ko teka on attend na comment na Nice et que faire na basa moi si et là on mata mso soki ma kidney ça bien alali no boyo so tike te muto apesa vitamine muso vitamine za muso za vitamine ezali ya solo oui muso neza ko za o passer kapamba na o ba muso ko ba fana kapamba o so tike nenga zala ki opara muso atelo ata photo para bana zana na komi makambo linga comprendre que faut ota ta boy o lia o linga mais est-ce que nini BBC moi singa na ezali makidi nde ebebisiye ou bien ezali ba raisonnement na ba manque ya ko s'entretenir des saleningwa te wana ngote ezande manque ya ko sala nini ya ko manque te ezande ko sala loko ngape na boya kalanga na contre ato bina na photo kabwana ngabi nzamba sala liboso parce que boto costa mana libolo likatone kote pana nga pona yoka bien na sima kuni zana mpe kaka tango kota no osabo na ozoka ezoki saka non umuntu siko mabeza ne tango ezo kusabo so ngana ebiyo bien te ipo binga bien te tamu siko taka ne babasa ndo bazala siko otikele malade yozu malade o comprendre ozengo wapi siko yo na kati ya rapport sexuel esenga iko ba position ezala ebele ou bien position faut ezala ebele daka position moko te position moko te ngana lembaka te na nga chamo position moko lembisaka nde elemsaka oui nako tata suna temi na nga tata na kwa mi mbamo tata ko za nga na fandi na nga mutu pa yeba alors ko to fandi bo exemple apesa mo na nga to fandi na yeba tata suna tapesa kina sala posa kaya ye nako sa mo lo mombo na tele bi na nga tamso ko na temi na kina tina na fandi leka mais mutu yeba te qu'est-ce que ça ni oyeba te yango mo ke no ba stratégie c'est est-ce que kovanda de la likata il y a pas mandingo wana sans qu'il au bouger et même pas sentiment makasi oui pour osana pour ça mouvement sentiment ils ont un mouvement oza pour ça mouvement mais tant moso doit zana osande chez ate atefanda kaka pour on soit aliko so fani ka botango asantika po ayebi oya yo kando yo yebi ya yo wana ata kuto seno teo nini bakanisi na ko déjà ezaka tona tiebo mbamba pour muto as dégager moto chaleur wana yango ndesana ni benda ngonoki oui pour benda ngonoki sani au meta bimika ekasi ko bimise a comprendre mo yemo bi phénomène de salia mais moi musuba so dans mali bakauka na bango kala a tata moto te moto nyoso so akabango wa po photo bomba to ke va moto ete awa kitoko te yango na basi na pesa conseil pour s'abonner d'abord na émission na bino oyo émission na bino obozo bolingaka mingi masolo à love pour s'abonner na chaîne na bino Zoom Congo Plus TV tozana masolo ebele ya koyela bino pe bo répondre biso ba numéro o koleka wana bo komela biso to bo benga biso bo sala so ba remarque to pesa pe ba koma ba sujet na bino to développer ngo ningi to ko développer ba sujet nyon surtout awa sonye loko ezate o to yeba kita tanga mona za na yeba kite collègue na ngo yebisa ke no mundu ezala rabo ezala na kokana nyoso te mutakokana nyoso ka nzambe mais nzambe pe wana ndemta keli biso pe so mayela na biso moko to yeba kite Adana Eve bala so njela moko batu balba ke no Adana Eve aleki mbuma wana na Bible ne baloba ezambuma te za kimbuma ya ekobo pona ngeza mbuma ya ekobo na mama ke no bango nde ba mema ke ekobo wana sentiment baba yoka ki soki olobi ke pona yo ezambuma ya ekobo c'est que autant Bible te papa autant Bible te parce que balobi mbuma ça ekobo te to se trouve ki pourquoi tu se trouve ki te là non papa le problème dans wana oui pour biso landeni biso pona biso ba chrétien je te dis pona biso ba chrétien to yebi ke no aliaka fuwana parce que akota ki na kata connaissance à Jésus Christ et nzambe yemoko pour le bibo lien mbuma wana te satan ko kosa ba ke no bo lia bo comment le kola nzambe siko yebisa nzambe apimela ki bango te ayeba kita ya opesa biso ni bato mokito zaka pressé
yango tosala ba choix moko boye eza choix yo so bengi sko monde basala ki nga pona nga lokuta mabe oui pourquoi to biso mbale to fandi boye c'est là papa wana bandeko omoni ndenge bandeko baolanda biso boye tozana ba pasteur tozana ba chrétien tozana ba musulman tozana bandeko ebele selon logique hein bandeko selon logique ya Bible toyebi ke rapport sexuel ezali moko ya banzela o Nzambe apesaki mutu ayebisi Adam na Ève bo se multiplier bo tondisa mokili là après yango papa na ngai te wana yoko sanga te wana yoko sanga biso to sambelaka e bande daki kana na jeunesse 1 wana Nzamba créer mokili mo mabele zalaki vide nini ndinga kabolaki abina kaboli molili na kabona butu mais il fallait to zela pona biso to fallait to zela Nzambe yemo kwa sani accorder biso bo sale loko tant bi multiplier vous va remplir la terre dans le sens ni que non bon mais ezaki na moment moko on est comme qui était se précipiter ne loko moko et pourtant daki déjà biso et biso déjà que il faut trop ça un jour ma solo tozo à suivre continue na solo love pour bande ba to ko ta to tiki wana wana comme ma Bible oui et non elle a ma Bible pourtant Samson comment Abraham nyo surtout asala nyo surtout o asala kan pourquoi ba ta ba bota ba to ba sentiment c'est to ka et la sentiment yango mtemema biso nyo surtout boy na descendant autozali et la sentiment Fadam Kadima en tout cas makambo osoloba vraiment isa très important lelo to ko remarquer pe point moko za important mibali mingi na basi mingi ba kabana pe pona o Italie ba sexe au mona temps sur sexe moi c'est kofungwa mama kasi soit mobali isa mukie soit isa munene donc d'habiter yo pona yo tango balobela makama sexe na yo olobela onde pona ngai na oza sexe mukie oza sexe munene isa mabete tant que na kosomba sapato na ville to na marché mont central tant on a meki ko la sapato na ngai on a ta 39 na côté seni ekoki muto ala ta 38 soka yo za 39 est-ce que kai c'est là ce qu'on différence à bon eza moi si oyo amesana kina likata munene siko akutena mutu moko asa likata mukie azo sal bazo si bana mais azo koma te ba sentiment wana mdenga ndako koma mais bali mobali na lingi balingi mobali wana sikoyo ele konyezo kwa arriver na bango amoke ngape sa uteki kuna ezena mo dimension moko boy mais asko ni na mona amoke po et après conseil ba hôpital non ba comment on appelle ba centre comme epelé ya ba traiter bato oza peni muke ba ko peso mai mo bon imaginez que non mutala sima muke ba pese ki ça va se pourquoi pas que bato oh baza ba nani ma peni muke ba ko ma peni muke place bazo pesa ba cimenterie wana bazo bana entre parenthèses to sem publicité te bazo pesa ba kene pe kuna il paraît que ba ko pesa ba birin pour buka moelo c'est possible ba kene pe ko lota ba kisa bokoko eko ba pela la dimension na pour sentiment moi si ezalaka na par rapport ya grandeur ya peni ya mobali ou benene ti lokuta ngani naza boy atala kuta ke na garçon toto fana na bina mobali na ngai ke na pesi exemple a peni muki ngamo na misala na mikota na kati ya sentiment na makazi pour moi si to komi de ko motiver mobali na sentiment moko boy aza muketa oyoka ekaka eka façon ya kolala mwasi mutu soko tapeli katamne bola mwasi tesko sana kasi sana pour bato bakenoke likatela ngam ya munene mwasi na ngakakango akaka bien sûr mais olala kendenge nini esa yoka kayo likata msubu kaka ekota na ngoka bongo zango sans tendresse sans caresse kaka bongo ekoti na ngo ebimi na ngo yoma ke na bato mingi baoyi ba makambo etali bolingo te so e makambo etali bolingo pona makambo ta ko passer rapport c'est bazo kata ba film ba tina chambre na bango botala ndi bongo ba passer après bino be copier ngo bosala tabo même susu ba ke ba film wana soki otsango eza masumo eza ba film mabe eza bebisa bato mabe yo bandeni film wana eza mabe mabe na adolescence ke non so mwana muke ko motala ngo so ni ko mabe mais pour no eza mikolo eza bo kotisa mo compléter comme ba vide mo ezalaki o compléter on sali ke non ngape place na yeba kité ngamo pe na sala nga on so na yeba te mais na comprendre comment yeba mais na ngamo ni ngai chaque jour so na il faut pesa nga biso
mais nando ko kangote nando mo nje kilo mo ba mo na nga miso ba tuna pesa me biso puta eza normal muto yo linga ko sala nyonso to oya lingi so yo lingi ete ndo ko mo na ko boya na sala boyete parce que bona mais pour le kata munene to ya muke ba nyonso to ba mi ba ka position nini ba kaka makasi ni efficacité na bango nde nini nazo passer rapport to nazo siba moi sinanga a moi sinanga zo sentir ndenge nini poto na cri de joie pour moi na cri de joie Dina zala wana te cri d'alarme te de joie. OK. Parce que tant on coma et le connaît tant on a les latés mais non senti que ça bien non au kaka bien tant on bien donc on a c'est la mbana nga so passer rapport na on a tant comme on kadima a tombe nga siko ya solo e ma solo moko ya bien ma lantina biso siko yo bana baso yo ni les salariés que moi c'est à comment sexe munene et ça ni to ke pe na ba dimasaba aboti to abotité donc d'une manière générale moi sur yo azana mobile na ye ça peut-être en détail donc peut-être aboti est-ce que le lopina équipara des choses que yo pose pour moi c'est aboti parce que na peut exemple de papa pour le lo équipé sous terre équipé oui parce que ba tout c'est vraiment belé le lo attends ça aboti par exemple dans l'équipe na 40 mibali na yokuta mobile mon boy ndinga zana ayimaka bolingo te parce que doit ayimaka bolingo ndinga sasa ko assembler moko boy pour ça ko na yebite mais moment na côté soki ko fona ko yebite ndeni awsa makambo so po yo mabaya ni ekufa bon c'est que asalaka ancien de ça asalaka putain on va passer pour moi si moi c'est à Oganga c'est comme ça Oganga quoi que pas si bablo moko boy mais pourtant Oganga pour na bongo te alo bani auto kangote dans le sens que atropé ka vigilant parce qu'elle t'a dit que non oyokai et ça elle arrive oh mais moi mais ayo lo te mais comme ko ça bablo moko boy pour mes ala nango yo mona que non moi si so ka boti damte OK liboni za mai mais ya na ebite so ka bi ko sokola te on a koloba sikoyo bande ko basi ba kolanda yo basokolaka pour moi ponde ko moi so oza libolo nene o ifungwami ou peut-être à boti ifungwami ou bien peut-être attendre qui m'a pas formé est-ce que possibilité pesa pe que non ezonga pe normal mobile pe a sentir ba qui c'est ebele ya stratégie nyonso ko sala écoute ko futa msumbongo biso ko futa mo parce que soko komano ka tono obilo ko na komana nga tono na sala nini na kende ko luka na boye lokolo komana tono te et ba qui c'est ebele muso za ba pota libumu sala bongo moi ça on polele mais tant on faut ba qui sina ko baka parce que ça ni ekanganga jamais mbata ngokota ta mpepa na etaka o kona yo mo o konda tant mbala oui tant mbala kota mupepe nizo bimate ngaza trop so na sali rapport c'est ça une semaine na lundi sango na konda parce que na ko kangote mo na ko kangote ngam là so na sepeli mais ce qui a pamba bona ne fala nga yati yo mona ko bota pe yanga yo za mona passe la ko bota be kareka parce que na ko kanditi ke ko fana en tout cas là c'est pas égal na rapport c'est et ça là nga bien dit parce que pour garder sexe il faut ko sokola bien papa ba citron ezebele surtout ba so alima ba so la mapeka pardon vraiment il ba le pour na bangote pour mobile mo suna na ngana so ta mama faut ka so no ko sur la parfum VIP pour ça ko sur la parfum te oza a série pe aza ata série te aza propre et ça tika na solo ni ka don aleki avec un moto aza bien mais comment na ba et va c'est tout doit passer comme balé on va l'écouter côté te ba perte blanche et comme on bim oui perte blanche c'est un homme à benando wana les anons perte blanche fait benani au moins de to la na tongo na to ke no skola to ta musapi oyo nde po le kamulena bango nyonso yende yango bakota na se jusqu'au musapi no pe tala linzaka mu linzaka na problème linzaka za problème te linzaka za problème ekota na kati yango ne mabete linzaka na kati oui linzaka za plastique ezelo te no nika parce que tango ngana okota lo bo musapi o ezana muleko leka tana okota ona kati pour moi ça dans comme dans formaté a format so imba ya koti tant na blamuki na tant sokola zilo bona na bendi na katu tant bisana mona perte blanche il faut que ça na sokola bien na sokola kali koliko te il faut sokola siko bien on sait jamais mbala ko na tika nga ko kata ko tika te kida mususu ke biga na ko tipa kamana ote ta sokola ke ote oyeba ndeni o sokola bien to ma ko dana ke sokola na nungwena
le bac au sokola na tango na sopana mai po na comme moi fraîcheur na tout aussi mais sans quoi bo ba ko traiter libolo na biso parce que toza basi tozo bo ma balle bezo kufa tozo mi balle na biso bazo kena bala bala que trop de citron et ils appellent ko bébé ça fait sexe na bino trop de kiss wana ya ko babi baka ya bébé ça fait sexe baka glace oui glace pourquoi dans expositeur dans la glace pour parce que yebi te ma glace peut-être ouais d'ailleurs ça me soit ko yebi amo mais pour ngani na ça dans le bila pourquoi expositeur so tiongo be kiss ya nini tam so sela ngwa tango ezo malili pour malili wana ngwe kangaka et là moto te pe emso eta mo e glace ça peut permettre ça ezongi si yango normal ya kangama to mo bala ko to ndima te keta mso moi si première fois bimane pourquoi ali ko entretenir nzoto kaka surtout nzoto na biso basi ya wana ba benga benja OK po wana poto biya poto za no mi ebité pourquoi faut que ça la propre présentable na biso basi so moi si a ko entretenir bien nzoto na ye et ko permettre même au bali à sommeler ba biloko à célébrer ba cadeau à célébrer ba surprise bien oui il faut ça là parce que moi si na ngai à sokola bien aza bien na kuta ate que na kuta na biscuit mo beto bona ngani nga esa mate je na mona sema sonta tenga critique bo on a fait pour na sokola gité peut-être comme ça dakina lenga nga so moni nga bona peut-être na sokola tenga na so bimina to tambwa na sokola pa ni noka bien siko basi ya lelo ba koma na nga ambe o ba udiana amona papa mukola kei amona jeune kei o ça combien de makid na nzoto nayo okola moni ba misusu okola moi muso mona azane moi mke mona le mais te na njoda moi mke mais ofani ne longi bato balibano balingo lingo papa mikolo ba makata ba minene de ça la vie yo ba ndiko ko to na njoto est-ce que koza ki to za mabe moi si yo mo exemple tu peux ça moi si c'est comme na âge moins avancé akwasum mobile âge avancé te ordinaire donc mobile moderne âge c'est parce que azala ne pas passer rapport à nyoto parce que azani azongaka ndenge za pena mibali alimo moi mukepo nini azongaka mais et c'est comme mabe et ça mabe ba détruire bana bato ba détruire ma casse penza et ça ma sola love donc ma sola love to beta et ça la nyonso tout na 4 pour vous eko édifier bino eko pesa que tengani na wewe kadi aisa alba vérité kadi bomba te na vérité parce que non tozo tambwa na mokili ase oaza mo centre wazate oaza mo centre wazate mobala mutu peta ngobimi banda azarate parce que kasi non mobala ba yemba manzembo non moi ça mutu azate pourtant moi ça na engagé engagement te bika sotika lo nini lo pété mais so meke atape mba busala na lo pété papa a déranger nga nga papa e comme ça so combien nga na comme instrument plaisir na yé kuna ndoka za l'aise o te je t'aime c'est cela nga bi non ba français na mleko to esimba ngate parce que naza nga complexe na français te na yoka kape na ba muke na yoka na lo baka siko yo da otiki moso na ndako linga nga banda yebisa lo ne convaincre ko dinga kasi bozo landa eloko ezo mabino bana basi beaucoup fla mongoti beaucoup fani mbongo lokotro affaire à l'art donc na mbongo nzokande bobo seni ke mibalo bakolanda bino yo mingia bazana ba moto na mbongo le faire kolanda mbongo ba ko beda bino ba chance mais bele bon je ne sais pas papa na quantité place d'assemblage la cité de Victoire na PC pasteur na Mbote pasteur presse vidi na libota na pasteur wana ateyaka ana doit parole doit délivrance doit vision pour bien prophétie c'est un mot tout ça mais na quand ninga ma propagande za ki c'est ana pour apeta témoignage ningi oh à côté na garçon tonton mo boy amemi na voiture habite ba ke place motaka ni ba mikoni ba kena ka pesa kuzu afandi on ni na zabo na mbo na ngai na luka kaka moi ça sisinga kalikata na pese $350 oyo $350 ali pona ni oyo ta mayele te wazoba ngana peso mbongo sisenga zoboya o raté chance raté chance ngana beto lelo o nga pa lelo pondu ko bukinga lelo o tutinga lelo o lambinga lelo lenga lelo eza na raté abinga nga tosala ngote ndoka ne azade muta misama ba délégué ke na mokila molili asala ni tanga ko sise wana mbongo wana nde ba kekundela OK sikomo ke no bisu ba jeune fille lelo to se basé na mbongo te mbongo yaka sima mbongo yaka na sima ba kundo ku na mbongo pe ya yote toto kufa ata tozaki na ona mutu so mtu alate lao
influence kana sombela mbana lata na lia mais linga tamo musala moya mukile fiska ta 100 francs wana nzamba osalini opambola. Donc c'est par là on peut que non et là ils ont ça là bana basi mingi ba que les comités quand on a ça que pour ba misala exacté pe balingi pe ko travailler balingi mi pe ko travailler parce que bazo luka place maman luka mbala mo yebele mbala et pourtant il fait ça malemba yo mo na baza ko kaba mabolo na bango bisika so ba okene parce que azana vile nyo surtout ngwana anati vile mambeta po mutu nyati vile mambeta na mutu ye moko o papa biso le baka papa kat magistrat après ça parce que aisa nga mwana nga biso ko zolia mona age non apesi na bi 30 ans wana age ni soko ni de ko sala po e bito olia vina papa abotinga nga olia vina juste la fin de tenebi c'est que kadima papa biso kadima benja c'est que afanda ka comprendre autre bi maman so yo mo sikitoko osala ngamba mo sikitoko na kina baba na boulevard na ke ko ngamba non lingate na osala ngote ona bi o lingate na bi faut sala métier moko boye un jour osala bien ngale na ko zabelelo to nzamba suninga to apambo lingana ndila be mission to sala po bato nyoso to ba Holanda eza pe na plus bato ba olinga ba lukata numéro na ngai be ba luka numéro ya chaîne na biso to kombo ya chaîne na biso ezali Zoom Congo Plus TV magazine non le magazine pour tous na kati nyoso tu ezali ma to magazine nyoso tu ezali émission ma ebele ba s'abonner vraiment boza la penza comment on a bino voilà na ba to nyoso tu ya biso eza bien makasi ba sujet na bino pe comme la biso pourtant bino pe bozo tina ba sujet to ko kota en détail et que ça la bino pe bien que ça la biso pe bien et on zo mona que via lelo pressé na vite na linga ka mobali te ke waza likata munene pour la sujet na ngeza ya bolingo pourtant na okene na zo ngaka na sujet na nga parce que eza sujet bolingo na ko ça na apesa kanga safla nga makazi mais tout le monde kana nga bien te apia nga mo sasa no mino kina kena nga makanisi na ngana yo ezate yo so otana otanya so to ka sendire osala nga bien non osala nga bien pourquoi na mipesi kana mbongo na yo na liaka mbongo na keni ezali basi misusu na za bazo de vie mo njoto na ya kumso ko visa na epenza kwa bi openya visa oke ba paye bele yo ba fi bazo kene ba Angola bazo ke ba Brazzaville ba ozonga maladi poani balingi vi apprécier kangama na mobali na yo mama akima yo te zala na mobali parce que pesa oposa mobali ezosenga mobali yo pe kokisa ba posa ya mwasi na malgré ta mbongo te mais kokisa ba posa na ye ata na mbetu po mbetu ndele kinyonsa posa za mbetu leki nyonso to mobali mwasi na ata kina baba mtoacha so pala tant ba ke mobali akokisa posa mingi ndembetu oui pour moi c'est aussi la paix semblait avant na yo menzo rande à se la rater à ton rater dans le sens que non yene mto lo koso moi c'est comme lo koso pour ngana za wona kemba na ngai c'est no muke wene ni ba kisi mu basala na piso kisi ana te pesa na meka don pona linga ko na pour peu osande ba linga posa pourquoi pas ko sa on mbale lokaka sexe muke kwa elo wetinda kimi ngwana e bon baba ku misusu boyo abeta nga siko wana okomi mo siko place wana nde siko yo mobala tonti mo sa tonti te siko mo sa mobala tonti mo sa tonti te mo siko mo fa raison mbala mo wende nga ko mana ba 4 bouteilles iso susana 2 bouteilles wende mo bele si zati na kufa na motema na kepe na zonga nganda shida msusu na yoke shida no atana ndira simoko ya mbongo ya sana mote apesa ngaka likata na chaque jour on est na posa na mo ke no mo sisi ko mo aolia ko to mbongo ko to ampesa penya ko am esprit na parce que bon point mi bal to faut pesa ka conseil donc ce qui mobile il faut ce que na ni conseil non ce qui mobile il faut amela ceux qui aliaka ceux ba matiti ceux ba nini po aliaka ba azala makasi banko ezali ba matekite bani eze bele kina ba centre bele po asepesaka mwasi na to mona na biso pelo kutama bele ngana mona ne makasumo za peni kinzamba oyo kanga sona okosa azata na France aisanga emo ka isabetela ngabi falon j'étais comme ça j'étais là ngabi t'es ko pona ni basi na zano fona bango moi si mususu okuti no aketike likatono muke wendenye kota pala nga ndenge ni no na yebi pa ni jada de gobela mai posko gobela mai omela onde ni so za muke po osuka yomo ke dabina sala nyoso tu pona koma boy nzambe tango banga nzambe na fanga bi eye solo
abi na ko so te ando la sanga ndenge bakisa ndenge bandaki ko bakanga ba photo na centre wana ndenge yaki na ndenge na fa Nathalie meti siko le to ba oui ni to ba lelo ba na poto oh bord pene fungwama efongwama na ndinga liboma efongwama na ndinga mezi na yemoko oh yemo nda senga keza la bongo nda bite koma ki bongo ngabi yana ngo salon ndenge basi nsuba ni mais pe loka ke koyeba kolala na mwasi to lobela koyeba kolala na mwasi faut uzala punda cheval ngata ka chameau so na lembite ata ndenge ni papa olala te pour ba sentiment na papa mama na so sentiment ezaka eleki makasi na yisa no air sentiment na yaka penza pour mika 4 to ke 5 ata bana nyoso tu mwana nyoso tu ya mobali waza mwana mobali mege akola tata bébé comment na 5 ans so beti batala ni likata na eseni etele parce que bo pique ezali yango wana pique ki bo kunu bonzo yango siko ezali yango mona ke non mibali mingi so na 5 ans bazema 5 ans ezebele baso ba bango te ozebe kota ki bete kota na 5 ans bo 5 ans era na froche na ba lilio elanga na invité encore elanga pe amour na ebité to ba combien to ba combien bana na ni moko kana ni ebité papa Falon Kadima bande bo s'abonner na chaîne Abino Zoom Campus TV bakamba bien zali awa bakamba bien penezali apona bino monument dialogue bo so sepe na ngope bonnet to sur la boye bo monique asala ka yemoko bo komela biso so moment pe no moi dialogue pe boye pe isali kitoko bo komela biso to sala o bino bo akoloba na ebite Falon ceux qui bango ba juger ezala bien magazi ezala bien pour basango moi biso toyaka na basango pour biso lelo to temeka lelo po na biso ezalaki kama mbeto soki kama mbeto ezalaki te donc to appelle sujet mususu mais kama mbeto loko ezali nanu to yepi bien basi mingi lelo azala tant que sujet mbeto basala nde yaya ko panza makolo to loko sosa wilki tele moneza na zalo mo kandi bambo basalaka bongo kaka muka ndenge za kakeni ba bomona ngo ba nyoso ndeza hôtel mina yo zilo kolo na otombola wa likolo ya tane kaka ogumba ma opesi esima ya tane e kaka ona sana baluka mpanzi bola tomba likolo opesa na yo e kaka siko soki komi ya tout boy ya zo mobile no simba e awa pourtant simba awa no ko ba sensation awa déjà awa le mataka tango matisa ngonanu tango zo kanga ye o caresse te bozu o kangi o fandi sie na le papa fa pe mana mukyo ka ona kati ndenge pe chofa avandi kana kati asena mouvement te tango bozo tango punition wa papa po to leke mo stratégie sika to ndenge o fandi tango so tombo ki lisukuna to banda so tango fandi wana bo bana ko da solo ou bien caresse tant on va lycée masolo mbeto za makamaka yani ya masolo te banda no caresse ya simina na bena tata vole tana likamsusu nonu wana to tianta pour mbena na soka ye na somba basa munene ba basa yuta lufu wana sokola papa bozanga kango te bino mto za bani komona bakebinga na banda koza na ba douche bazana banini ba salle de bain bozana papa maman tondi sa mai savoir solonner bien on est ça la parfait nous autres to poko no ma oti parfait ya sola bien wana boko ta bino mai na kati ya mai bo banjo na mai bo banjo na kati ya mai ta la piscine mo bo banjo parce que muto kangwa zate azaya yo na piscine ya yo o to kende kinkole ya yo o to kende nini na surtout bassin wana nazo ba sokola papa bato akenda lufu ba yebi yango bien na kotia mai na kosokola na bani na sokola na pakole mafuta na tiewa na ngabizela ngape na sokola na ngape na sokota na oya na zuka esui ya pamba na kangi pota ngana ko ya pemene na ngate kana matamba bet nesui na sokwa ke kwei yango moko tona matamba moko po do tikete kala to zaka biso meto adana FK to banda tena chocolat caresse c'était to bandia si c'est to la nga to ebite to kanga porte bitumani sa bitumbakage oh bon lokuta bitumbakage oui muto habite zate c'est que what's problème est avec nous bon 600 on le va trop 600 non parce qu'il y a comment musicien na que le musicien parce que fali albi non kofi ne de la sala tout kofi la non la sala tout
fallait lobby elenga bozingo wapi bi ezaka nana kete botika nana kete basani adondo yango pe botika be falon kadi ma adondo na masolo na ya love na chaîne biso Zoom Congo Plus tokelo odondo na yo yango mona kelo tika to dondo na Zoom Congo Plus TV parce que to yebi auto kozala lobby ouais lelo vraiment to bombela nomba ndeko po oyebi ke makambo ezebele na moni que bandeko ba passanté bazela deuxième suite tout ce qui est non bino pe bokomela biso ba besoin na bino ba préoccupation na bino ba question na bino ba makanisi na bino bokomela biso mituna na bino bokoma comme ça na émission ozali koya tokotanga ngo yango tolobi ke bo s'abonner na chaîne na bino Zoom Congo Plus TV taka likolo wana bakomi abonné hein peut-être bakomi abonné wana appuyer okebe kona place bakomi ceux qui sonnette tout ça au fini pona et rappeler kayo ceux qui to publier eloko ozala en ligne en tout cas ngai na monique pona lelo to ceux qui non awa makaza ebele ya koloba conseil kaka moko ndenge falon atikoloba na bandeko basi boye bakoswane mabolo na bino malamu taba pesa bino yango mpona bo néglige yango te mpona ekota bikota kota te pasi pala te mais ezala mpona kosepelisa mobali na yo ya ndako yeba mpe koswane yango bien koentretenir yango bien mpo yango nde ezali bavisa yango nde ezali kopesa esengo ya libota mibali pe selon falon ka demande na lobby na conseil na ye mibali bosala pe nyonso bosatisfaire basi na bino ba produit ezali ba biloko ezali ba nzete bokoko ezali naturel ezali soko pe oza muke pe luka ezali okoma na niveau au moins sinon aza kolingela ce qui nanu dialogue peut aller bien na kati ya bolingo avant tout na pe oui tout na moi maman yo linga nini mama pa biso ke na linga papa ipo linga ni papa pa biso linga moko tambola ndila bato mibale na likanisi moko za kitoko makazi boza na problème ndela ba couple na bino elinga te ke no ekoma boza problème ba couple na bino ke ba na minute na ba parents na ba mama bazala te parce que za bino nde na ndako biso wana ba te biso ke no to ba na te fo ozala boza parce que lokoka obalingo tinga na ndako ngako mi rido na ndako na so rido no te ba staff il faut ngato bimana na mwasi na yo nyoso tu pona ngana na da sona surtout mobile ngaso kamela langwe sona bika o mela wana na tikila ki tande morte pona ser ya tama wana mabemo ko arriver OK pour place mobile ngom mele funga mona zala OK pour ordre pour masangiza ba sentiment moko boye atana yo moko penda o bimina mutebe mo po ibate oui que non na sa quit yo mo kinga ngamba so nga atazo me papa ozawa ndiaka place bobo na ya pona bika o mela na suka ninga to sa masolo OK yo mo encadrer ngamo na encadrer to se masolo que otika mbali no na ba camarade ake place so que ake kuna appel que problème maintenant tout les l'autre qui a des problèmes tout ba infection ma case a des trucs ngate ya za moi maman ba ngapa za maman biso o mo te ke biso to na perte yiko to na perte parce que ko linga mo si mususu bo ngai dans un problème vraiment yo mona émission biso comme na suka ndinga to solo na bino masolo ya love to comme na suka tozo pesa merci mingi na équipe technique na biso bazala na biso longo na Joël Ndombe Eric Dinebala kasi yango to lingi bino mingi maloba na biso no ya abato comme na suka photo pesa na maloba et pas invité na ngai aloba na longo merci Falon Kadima merci na bande ko nyonso bozaki tant na bino ya kulanda biso na émission na bino masola love vraiment na bandi que bo sepeli mingi ceux qui peut beaucoup réagir ndenge to tikoloba wana bo s'abonner ezali important pour na ko s'abonner na ko saka bambote na komona kuna na Londres na komona Johnny Mwadi kuna na France DHL donc bambote na honorable tous allez ensemble na yo Serge Bangu na biki balandi munene ya magazine Congo Plus pe bolanda pe biso trop na YouTube na Zoom Congo Plus TV yo
po ezali moko ba chaîne o etele bino makambo ebele bien babote na ngai kokine tout droit et pas ya Nenet po dikuna na France sango mokonzi sango gypsum babote na tangwana na kopesa mbote na basala na nzambe nyonso ba pasteur nyonso balingaka biso ba conseiller biso balandaka biso awa même ba pasteur balandaka eza na mabete mabako eza te donc to kosulana makambo elekana na kata monde ngo webi mondo yo mondo nzamba sala mbotre ko oui nakati te pourquoi na ba point oyo lokola basala nzambe bakomaka ke walata Jésus na njoto patambola na Jésus nyonso to akomo préférer alala ni l'église kela na ndako na mwasi na bo siko lelo te lobi to kuti mwasi ana na mobali mususu opeka condamner na malili ya tozonga na ngonde semaine prochaine odoya yango to lobela siko to se baser toujours na ba pasteur parce que basi na bo ba na njoto pe lokola biso bato oyo to ateke no lokola bali comme lokola mise to bien aux amis en part au pasteur makamso ko sate mais oh ya mbetu papa aza mwasi na yo yango pourquoi ba divorce ça lama mobali akenda ka église atika mwasi ka bo mwasi pa bi non na ko kaste na malili yo magenge genga ya pe moko ba sija makasi moko sija makasi oyo to lobela mbala sima bande bote ne so ba question na bino par rapport à CGP, il y a pas pasteur mingi ba komara trop spirituel ba kama mbetu babosana komara rabaraba chez moi ça signe on a concentré na ba prière il y a 5 jours il y a 25 jours mais azobota 5 bana déjà so abota 5 bana na isala nini kaba uzuka mama bana yaka to kara non to so la makambo yo botina biso ba mituna ya bina to ba mbote na sala na mbote na nga iza ko keni pa maître Eli Gopodi kuna na nga ba 5e dan na jitu balobi makofi sans oublier Judith Safi mama na diva mapendo na Sargad Makusa mbote na ngwana et comme yo apôtre Moïse Paul Babdeni Eli prophète Jean Cherche apôtre Silas Kombo prophète Moïse Kakuji na mama Priscille watu mbote na ngwana et comme yo to bosa na te kuna to bosa ni te lisusu na France na mipodi na papa idée en tout cas pour lelo na suki na sope yo pe olingi to boka mbala ozali ko ya tinaka ba komona yo to boka pe yo libanga kitoko ya monene ya gayar ko sepela merci. Merci beaucoup to pesi bambote na biso na balandi na biso babanda ko landa biso na lingaki bino mingi pe bino bolinga biso makasi mbote na nga na pesi na libota na nga famille kadima potoza ebele famille kadima pesi bino mbote papa na ngai mama na ngai yongo na Brazzaville esika zali na pesi mbote na famille na nga mobimba oza na poto Hortense Mayala Bosco Dikefu baza ebele Didier Dikefu Mbaki baza ebele ba Gibi Sikazali Christian na Magali Aimé Chico na pesi mbote et pas frisquette na yolo staff frisquette na yolo non na pesi bino mbote na famille mobimba big love bo consommer biso eza bien makasi et ça la bien makasi bo consommer biso boy Colonel Liwanga Aimé na yolo Colonel Liwanga na bossa noté bye à la prochaine merci.